Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers les miningas. Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota, mbote nabiso. Awa tozui via likolo, to laksa fleuve. Pour le pan tozotala, eza vie du fleuve. Donc awa toza na commune ya Ngaliema, vie du fleuve. Ngaliema Mimosa, donc ozomona quartier ndenge tongama. Donc quartier Mimosa ndenge etongama à côté ya fleuve. Et puis awa to pusani tozo bimandeti tozo kendende tima Gombe. Mais ndaku to tala yango yo. Donc juste yango en face na biso awa. Oyezomona na oyo en face na biso awa port bateau la noire. Yango toye ko tala. Donc ezanda ko moko ya bien. Na yebi ke boko sepela nango makasi mais to lobaki avant to lakisa ndako to bandana ko lakisa quartier ndenge etongama bomoni ndezali. Donc eza sur avenue ba parcelle où ils en face nango nde etali fleuve. Donc yo sur sombi yeba que oza à 2 minutes il y a fleuve. Donc eza place mo eza touristique, place basi touristique nyonso ya Ngaliema efanda nde awa. Donc wana tokiti toza siko liboso ya lupango o eza avenue. Donc avenue so bimiango tout droit, avenue eza déjà asphalté sauf qu'à liboso lupango na biso andeza moins non asphalté. Donc so bimiango tout droit ba site touristique eza wana en face à lupango pe site touristique ezali. Donc lupango toyeko tala yango yo moni beauté ya lupango, moni sentiment lupango eza na yango. Donc lupango oyo dimension nango eza 16 mètres 10 sur 28. Donc oyo pesa biso 450,8 mètres carrés. Donc bomoni lupango ndenge ezali, talanda ndenge ezali, parking eza munene. Lupango ndako oyo ezali na donc etongama na système ya ekoki kozala pe 3 appartements. Donc eza 3 appartements mais nyonso wana ekoki kosangana pe ekomi ndako moko. Donc na rez-de-chaussée nde tomona na C awa eza na ndako a 4 chambres, salon ya munene donc tokobenga ngo triple salon. Et puis eza na 3 salles de bain. Donc eza na 3 salles de bain na C wana à part toilette ya libanda ya ba visiteur. Donc on a 3 salles de bain où ils ont entré. Il y a appartement il y a 4 chambres. Et puis likolo tous on a 2 appartements minene il y a 3 chambres mais ndenge batongela yango toroyi ko sangisa yango ekomi pe les locaux moko. Donc au total ndako ondeza boye eza lokwa na 10 chambres. Donc eza ndako ndena mabaki 16 mètres sur 28. Eza lokola ndako ya 10 chambres sur to sangisi tous les 3 appartements pour toroyi ko sangisa yango et comme elo moko très bien. Donc batongango na 10 chambres. Ils ont 11 salles de bain. Donc, na C, tu as 4 salles de bain. Likolo, tu as 3 salles de bain. 3 salles de bain. Ça dit 11 salles de bain. Na ba toilette visiteur. Et puis, tu as 3 salons ya minene. Donc, na C, tu as salon ya 12 mètres x 6. Donc, ils ont un salon kabambi na muta salon. Mais tu relaxes salon parce que tu as posé ton vie extérieure. Ils ont occupé na ba louar ba meublé. Tu as 3 salons minene, tu as 3 cuisines minene. Donc par appartement tu as la cuisine moko. So ndé na lobby so to sangisi yango
bato bazala na bana ebele alinga sangisa bana koto baza esika moko. Donc on a 10 chambres, on a 11 salles de bain, on a 3 salons ya minene moko ya munene à 12 mètres na se na mi balé likolo. Ozali na 3 cuisines. Ozana ba balcon par-ci par-là, ndé tout le monde a ba balcon en désordre, donc ba balcon zo mpepe ndengo lingi. Et puis ozana parking, il y a plus de 8 véhicules. Dans le parking, il y a plus de 8 véhicules. Donc le pan où il y a emplacement est bien, il y a à 5 minutes il y a Kitambo magasin, à 10 ou 15 minutes il y a Gombe, il y a fil place Tokendara Bisson Sokoluka Mbongo, place Tokendara Mi Sala. Donc le pan où il y a 16 mètres sur 28, tout bâti en haut $600,000 à discuter. Dans le bien $600,000 à discuter. Donc par rapport il y a le mètre carré, le mètre carré et bandi local on a $1,300 à discuter. Donc pour nous ba intéressé numéro eza affiché wana. Donc pour nous ba limba sala yango comme ba appartement luxueux bazu yango comme ba appartement. Pour na mutu o aolinga ko sala yango comme résidence, soit comme l'oro moro bonnet hôtel, comme ba meublé pour awa to louer ça en déjà comme ba meublé. Donc au ko ça la pe hôtel ya munene et sa possibilité nyonso ezali o mtako ko sala. Donc déjà ndenge za boye et bimisa déjà plus de $2,500. Donc so au tchangwa location et pe ça déjà ba primero il y a bien ndenge ya ba appartement pour kota fleuve kotoyo ba appartement ya ko fouté là ezalara tellement cher. Donc imagine yango bomoni ndenge ezali pour na ba o ba roza intéressé prix to banga raté to négocier un peu na téléphone té numéro ezali obengi biso to solola to yeba ndenge ni to koki ko débattre. Donc ba document tout eza bien, propriétaire yemoko aza envie yemoko nde azoteka eloko na ye. Donc bonne chance à tout le monde déjà pour na ba o ba robenga pour na ba question et puis pour na ba précision mususu. Donc bomoni quartier ndenge zali na lobaki to na commune ya Ngaliema na Mimosa Kintuka Pêcheur, à 5 minutes à Kitambo magasin, à 15 minutes il y a Gombe et Sika Batnyos Bakindara Misala. Bonne chance à tout le monde, merci beaucoup, bye.